Yango na mokili toyebaka ndenge nini ya kotambola. Yango na mokili toyebaka ndenge nini ya kovivraka surtout na bato. Yango na mokili toyebaka ndenge nini ya kovandaka na bato. Ebele ya bato suite ya ba comportement na biso mabe. Ebele ya bato yango lelo bakomi ko se retrouver na ba makambu kili. Mutu akosunga bango azate. Pourquoi? Parce que ba yebaka te ndenge nini ya kovanda na bato. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino Manike de John. Manike de John bande konanga situation eza bien atamuke te. Manike de John makambo eza la famille. Manike de John ba makambo oyo ezolekela ye to ba makambo oyo ezolekana vi na ye ebele ya ba Congolais balobi po alapa. Yango ba Congolais na biso bandeko na biso ba yekuluba concernant Manike. Bandeko nanga avant tokota na mwa analyse na biso ya lelo, avant tokota na mwa makambo surtout ya Manike, ekozala bien na nous na ya ko sensibiliser batu nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Tokoso makasi. Bande konanga ezalaka toujours bien soki bozo landaka biso zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge tokendaka, kote mosusu kandenge tosalaka, talelaka air na yo, soki omonike eza nango tongo Étoile Lune Inès TV. Au senga na yo lia petit déjeuner na yo. Soki pe omoni na yo ke non eza nango midi, Étoile Lune Inès TV au senga na yo kende kota lia repas préféré na yo. Soki penza omoni ke eza nango pokwa na koya ko senga na yo kandenge ezalaka, kandenge kindaka, kota penza lia na yo, soupe na yo na kitoko nyonso. Balia kaka la famille. Mondial lelo to vi ya lelo eza vi moko ekomi nango na ba surprise ebele hein. Batu mosusu balamuka na bango tongo bien mais na midi na pourquoi moi sango moko boye, moi makambo moko boye. Alors soki déjà au milieu là ki tango bando landa Étoile Lune Inès TV au mona keno makamnyon surtout ekobanda nango kokende tokoso. Bande konanga kandenge to beta masolo lelo to memeli bino Manike. Bande konanga makambo eza ya minene, makambo eza nango ya miketi. Yango kom makambo eza nango ya minene bande konanga kandenge ezalaka to beta lelo lisolo ya Manike. Manike asali nini? Makambo nini ya munene ekweli Manike. Avant tokota kuna la famille nazo tikela bino mwa surprise ya kitoko. To landa surprise oyo bande konanga na bukebi nyonso ekosunga ebele ya batu. Wana toko se retrouver nga na bino pour que tokota na makambo ya Manike après surprise oyo. Tolanda la famille. Mama
Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon a ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo, kimobali et télémaka bien te. Awa, yo kayango et télémi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talandenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Koloba ezate la famille binomoko bauti kolanda Gavker bande konanga ndeli kambo. Solution surtout na makambo nyonso. Bande konanga kandenge na bando beta nanga lisolo ya manike. Problème ya munene eye, makambo ya munene lelo. Eye na surtout na côté ya manike. Manike de John. Internaute na biso ya tongo makasi. Ye penza asimba internet na maboko mibale. Alobi muto kokota azate. Ye penza mama lopango na niveau moko pas possible. Siko lelo la famille to ye na makambo moko ezo sala pasi mingi na motema. Me makambo wana ebele ya bato balobi te mama Etoiline. Manike po alapa. Manike alekisi. Yango bato ebele bazoloba. Bande konanga situation eza nini. Makambo nini esali ke no Etoiline Ines TV lelo aya kobeta masolo. Bande konanga na minute oto oloba. Manike azana mbetu ya hôpital. Manike azobela. Manike santé na ye eza bien te la famille. Yango Etoiline Ines TV ayaki ko partager na bino. Kandenge toyaka ko partager, kandenge toyaka na biso ko sala ba analyse na biso. Pele ya batu to utati ko landa ba mbutu ya manike, to utati ko yoka ba biloba loba surtout ya manike, manike alobi, manike akoti ba life, manike amataki akitaki, manike boye, manike ingratitude envers Fally Ipupa. Manike afingi basi o babota kate. Manike asali boye. Internet ezo ningana kaka na kombo surtout ya manike. Lelo oyo manike abeli. Lelo oyo manike akoti hôpital. Lelo oyo communauté elobi non pour que alapa. Manike alekisi. Batu mosusu lelo bakomi koloba non. Eti kalaka bongo avanda kana hôpital wana peut-être tango ovanda kuna libela bamakelele na ye sur les réseaux sociaux ekozala lisusu te. Batu mosusu balobi wana eza fimbo. Manike azui. Bande konanga, chers compatriotes, chers congolais, adage na biso moko o biso moko to format et monu vivant. Siko adage wana bande konanga to komi kotia yango wapi. Kandenge na lobaka nanga chaque jour, Etoiline Ines TV nazalaka awa te pona koya kopelisa moto. Mais na yaka toujours pona kotia kimia. Pona kwa peze ba tension surtout ya batuka ndenge kotaka ekendaka izongaka yango ezalaka penza musala nanga.
Nakoki jamais koya awa sur les réseaux sociaux pour nakoya kopelisa moto. Bande konanga ndeko na biso na kombo ya Manike de John. Na minito yo azobela Manike santé na ye eza bien. Selon ba information kan ndenge ba pesaka eza problème ya tension, batu mosusu balobi ke non. Eza nango tension te, eza problème ya malili ya poto, Manike auti poto. Suko malili wana nde ekotaki ye. Biso nyonso deja toyebaka soki mutu oza na poto, surtout na ba période ya hiver bongo, ezalaka malili ya somo. Siko ye Manike abando lata biloko ya kilo te to. Comme eza mbala liboso yango malili wana ebeta ye na niveau moko pas possible. Bande kona biso mosusu ba Congolais balobi te Manike ifo atikalaka libela na hôpital. Bande kona ngai soki atikalika kuna wane ozala ba charge ka ya biso ka ya communauté na biso ata bino moko mutu avandi to abando vivra ka na hôpital pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Siko ba mbongo nyonso nani muto bando futa. Siko soki azo futa te kote na biso pe ba travailleur, ba docteur na ba médecin, ba infirmier, ba ndekonanga, ba ofuta bango te. Parce que na hôpital eza na mutu moko, ba tout tellement baza na kanda ba lingi komona ye libanda te, a ofuta te. Erozala moi somo, erozala moi pasi. Chère communauté, ba ndekonanga. Ebele abatu bakoya koloba ye mama etwali nokomi kokote la Manike na okote la Manike te, mais soyons des réalistes la famille. Manike aza congolaise de père et de mère. Wana penza totia kango na mutu to linga te aza ndeko na biso congolaise. Situation oyo surtout situation ya maladie, situation neti ya ba biloko neti ya matanga ou mutu akufeli. Ezalaka ba situation moko oyo mutu a préparaka te, mais eyaka parce que ezalaka nango réalité, eyaka parce que il faut kake ya neti na baka ya maladi bongo ya Manike eza baka moko tokoki kobetela ngo maboko te, mais eza baka moko ka ndenge ezalaka ka ndenge tokendaka ka ndenge tosalaka baka moko oyo ekosenga biso tosunga ndeko na biso na ba prière to sungaye moralement, physiquement, na bandenge nyonso, kandenge zalaka. Bande konanga kandenge to salaka na biso analyse na biso, no sala analyse na koloba, ya bino bo salango na kokoma. Ba commentaire surtout na bino eko sala malamu mingi. Bande konanga na zo zongela bino to landana nu surprise oyo epi tokokuta na lisusu. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekima Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talandenge bimiki toko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ebele. Gavker bandeko nanga aye na otolo baka ba solution surtout pour na ba problème ebele,
ba mama oto luka kobota osambeli sambeli oke ba hôpital na ba hôpital nanu solution ezwama te meka nanu na kafike bandeko nanga otala pe ndenge ezalaka mosusu yo pe okoya ko témoigner na ndenge moko ya kitoko côté ya gafike bandeko nanga ba oswanyaka ba maladie ebele bazo sunga pe ebele ya batu ba témoignage la famille eza nango kilikili na niveau moko pas possible. Bandeko nanga tozongela sikoyo makambo na biso ya Manike. Manike azobela ebele ya batu balobi po alapa. Batu mosusu balobi avandaka na hôpital libela. Toyebike communauté na biso to. Bandeko na biso ba congolais baza na kanda concernant Manike et surtout à lire na ye ya ingratitude oya utaki kosala envers Fally Ipupa. Ebele ya batu basepela ki na ngote. Ebele ya ba mama pe basepela na Manike te na tango afingaki mams afingaki basi oyo nanu baboti te. Manike ayaki kofinga. Ba mama ebele basepela ki atamuke te. Si lelo ba mama ebele ba gardaka toujours kanda wana na côté ya Manike. Bien que ye ayako senga ba bolimbisite, mais ebele ya batu jusqu'à présent ba tambolaka toujours na ba problème wana to na ba situation wana na mitu na bango. Bandeko nanga avant na continuer na moi lisolo na biso analyse na biso ya lelo ekozala bien nanu na ya kopesa ba matondo na pesi ba matondo nanga na ye moko sponsor na biso officiel sponsor na biso oyo azalaka toujours elongo na Étoile Nest TV kande na lobaka na batangwa bisengo na batangwa mawa atikaka biso te azalaka toujours et encore na biso na ye kopesa ye ba matondo mingi penza makasi ba matondo ebele kandenge tolobaka ba matondo ebele na balandi nyonso Étoile Nest TV ba onyo surtout bazwaka ta na bango pona rolandaka biso ba matondo ebele bino bosalaka ba partage que Dieu vous bénisse surtout abondamment. Ba matondo ebele na Linda Bukulu, ba matondo ebele na mama Joséphine Msala Nzambe ya Tongo, bambote ebele na mama Tina Sambia, ba matondo plutôt ebele na madame Bijou, madame Judith Diampovisa, madame Sandrine depuis quelque part, ba matondo penza ebele na tonton héritier Yola. Papa Jean Balou, papa Richard, matondo penza ebele, Zambé alola a continuaka toujours kopambula kabino. Bino nyonso bozalaka toujours et encore elongo na Étoile Nest TV. Madame Madeline depuis quelque part, matondo pe ebele ngape na lela yo fort. Na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga kandenge to bando beta na biso masolo kandenge to solo laka concernant Manike santé ezabiante Manike azobela ebele abatu asepeli ebele abatu pe bayoki mawa la famille toza batu déjà biso babantu toza batu o tozalaka déjà na motema quel que soit que muto asaleli biso mabe quel que soit que non muto asaleli biso bolamu biso babantu déjà de nature toyokaka mawa pona bandeko na biso mosusu situation oyo mosusu omonaka ke non ezaka Manike mais lelo soki likambo munene kwei ka biso oyo to ba mosusu oyo baoloba non po alapa avandaka na hôpital libela bandeko nanga ka ba biso tokoya lisusu tokomi koloba si on le savait Manike pourquoi la famille yango na eko senga na bino totia nanu bakanda na biso na se bakosilika na biso ba mama je sais que na mafinga o ndeko na biso Manike afinga Cindy le cœur ba mama ebele bazalaki touché na mafinga oyo Manike afinga Sila Bisalu ba mama ebele bazalaki touché ti lelo ba mama ebele balela kaka na eko senga na bino kandenge ezalaka to limbisa nanu to limbisa ba mama na ngai to limbisa biso nyonso tozalaka basumuki kandenge toyebi alors
totiaka manike na ba prière, to sambelaka pe pona manike, moi ba parole d'encouragement. Je sais que oyo eza moi leçon de vie kandenge zalaka. Manike azape mutu to ebike lelo kandenge akotaka zo finga ka batu. Eozala na jour moko pe aokotaka pona ko évangéliser, aokotaka sur les réseaux sociaux pona ko prêcher, pona oteya liloba nzambe. Nzambe azalaka na tana ye oyo abengaka mutu. Ezalaka bongo. Donc to pesaka temps, donnons le temps au temps kandenge badage mosusu ebisaka biso, donnons le temps au temps. Donc so to pesa temps bongo to yebite nini Nzambe azo planifiaka na ba vie na biso. Parce que na monde lelo ebele ya batu bakanisaka teno soki na ningina yebana na ningina zala star il faut na ya kofinga, et pourtant ce n'est pas ça. Eza na batu mosusu oui ba finga bazwa visibilité, mais après visibilité na bango ekita. Eza na batu mosusu pe ba finga te mais baza na visibilité, lelo Nzambe ayeko sala bango bakomi ba star ya minene. Nete l'exemple ya Herman Amisi, lelo oyo ba Camerounais, lelo oyo ba Ivoirien, lelo oyo banani na banani bakomi ko beta masolo ya Herman. Herman asalaka ka ba video moko ya ba comédie ko sekisaka batu yango ba biloko na ya salaka. Mais tala lelo niveau Nzambe aye ko tombola ye. Yango batu ebele manike tozwaka leçon, surtout na vie. Leçon ya vie ezalaka ezate que non, il faut ka okota sur les réseaux sociaux pour na koya ko finga baninga te. Kota na réseaux sociaux sala bisala sala na yo. So que zanzela na yo que non un jour okozala star, to un jour yo pe kombo na yo ekolobama na mokili. Nzambe ye moko ayebaka ndenge nini akoki kosala ngo bongo. Na okopesa ba exemple eza nango kilikili. Eza na batu ebele babanda ba YouTube oyo kala ya makasi ti lelo. Ba kombo na bango to ba video na bango to na ba émission na bango eyoka na kate. Mais eza na batu mosusu ka lelo abandi mbala moko Nzambe atomboli ye. Donc ezala bongo. Eza netika ndenge touti komona ba élection pona ba député na biso esalama. Bande konanga je te surpris na sens que non. Eza na ndeko moko to yebi to bando vanda na quartier moko. Bande konanga ata mbongo ya campagne azalaki nango te. Azalaki na eloko te bande konanga, mais à ma grande surprise kaka ndenge Nzamba operaka na bandenge na ye ndeko na biso wana voisine na biso wana bande konanga lelo oyo aza parmi ba député provincial. Imaginez batu o bazalaki na bambongo basali ba campagne ya makasi, mais ye sambongo asali campagne ya malonga te, mais Nzambe ye moko aye ko tombola ye na niveau moko pas possible. Vi ezalaka nde Nzambe. Bande konanga tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso wana tokomona na lisusu na ba émission na biso mosusu kaka ndenge to salaka. Mais avant to silisa nazotikela bino kaka surprise na biso kavke kandenge zalaka gavke nde likambo to landa kuna bande konanga ba solution eye po na ba problème na biso. Badengo na biso to continuer toujours kolanda video o ezo landa video ya gavke bande konanga comme ezo sunga batu mosusu wana après émission oyo après vidéo wana tokomona na lisusu na ba émission mosusu. Bye bye. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti
tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe, papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo.